Mbote mama. Mama, pasi na motema komona ete bakobuka bino bandako. Message na ezali. Message na ngeza. Balinga ki ba avertir biso avant toza ba précaution. Deux, parce que si ça de l'autre côté, baeka kobuka. Lokola oyo, eza ba mesure ya bato. Toza na ba garantie na bango. Siko tosa ndenge nini. Tokobikela ndenge nini. Kozala na fin du mois, bango te bapesaka biso mbongo. Siko tokosuka wapi? Papa Kisekedi likamni osali biso boye papa. Totia motema na élection les causes. Pour que biso suli tema boye. Eza kitoko te. Eza ba tema pasi. Tokende wapi, tokende wapi, tokende wapi. Tokende ba bebe. Ngaya tika nyo lupango. Siko kokende tokende wapi papa. Yo yebisanga na tokende wapi otala biso na likambo. Le kala. Eza kate, eza kate. Parce que ma femme oyo, les ma femme oyo que to sombiango na balabala te. To sombiango l'état m'a fait ce biso bisika oyo. To sombiango na l'état. Et na otala boye même faire frontière ayebi yango. Même cadastre ayebi bisika oyo. Mais comment dire que bâtiment ba oyaka tongo bango bango ko kuka batu banda kusanke boye bisa population na bino. Et juste ba yebisi biselo ko moko te. Ba bengi biso te. Même tout ça, la réunion, que notre jour, pour ça, nous tout ça, locataire. Locataire, tout ça, un bon niveau même plus au mot. Ça va passer à Bogoza, on a place à Bogoza, place à moi, une autre ça. En tout cas, on a l'état de la malam. Parti de notre place, on a malam. On a mon bisous dans un peu pénal. On a mon l'état n'est à porter ça rapide pénal. Mais il y a boyé, vraiment, il y a boyé. Surtout au vent en Bocani. Il y a beaucoup au vent en Bocani. Il y a boyé, vraiment, tabino. On a mon Gentili Ngobila, Gentili Ngobila, on va 20 mètres. Zando, Gentili Ngobila, Bouka, Maman Zando, Wat. Kaki Seke, il faut la mise Gentili, mais on a erreur.
yo za mwana mboka pas konyoka ba peuple boye pour nani ko bangi le peuple d'abord c'est comme ça peuple doit souffrir pour nani mais pour nani général. Maintenant, il y a commis bon. Tout le monde a battu par zone propriétaire, zone propriétaire. Tout le monde a comment. Pour qu'on va comment on a. Il y a un géomètre, il y a un filmant. Le filmant Bongo, par le bel côté. De Bachika Bissolo. Comment il y a un lobby, comment il peut pendant 2 jours, comment il va casser mon bébé. Il y a un ministre qui a fait la salité dans la guerre. Il y a un peu de ça, au quartier. Communiquer la presse, voilà, ni lobby tchatchili ngobila, na je construis je kokakoya, aya kobuka melandako, abangako bochani banda, ya lupango, akoya ekosuka batali, ono sayiba, l'État akobuka ngo. Aïssa il se dit que, il a communiqué, quand ce soit qui n'a kati, on pense que commencer au soke. Ah bah, donc il y a une, nous là, on va là, maman la pauvre, la veuve. C'est pas maman comment la moucole et à la veuve. On va recouper quand on va le bas, c'est ça. Mon anda couleur. On va recouper ce qu'on va dire au câble. Donc botama awa, toi kali kabu mo teke, to mo la comment ça ni propriétaire qui. Quand on me pose ça c'est un bon côté. Mais na bungu bazoni ça va mo. Na bungu ça c'est bon kasi tout ça c'est. Parce que c'est le côté. Alors là monsieur que mère les kawa. Merci beaucoup, maman. Merci.
Voilà comment bakobuka. Place ezalaki bongo place ya l'État pembeni ya route pembeni ya Prince. Okomona fier. Message nous kolo ba konza moka ba kotala. Est-ce que ba prévenir bino ke ba kobuka? Eloko te papa. Na butu to lali to bimi na tongo. To moni ba sobuka. Balobi biso eloko moko. Kaka nde to vandi. Kaka nde to vandi bona bana to kosuka wapi. Na zakutu na mtu malade. Avec 6 ans yango. Avant d'akia akoti kuna siku. To kosuka wapi papa na ngai. Malamu boyebisi na bato babi bongami babimi bayebisi biso eloko te papa na ngai boyete esalaka boyete mboka biso moko tozo vivre ko papa ya papa esalaka te siko to kovanda toza nesika kovanda te bapesi bino place kovanda te bapesi biso place kovanda te talaka nde toti tala biloko yango filme biloko yango Pas la mise en solution. Donc, on va beauté. Merci beaucoup, maman. Voilà, très chers abonnés. Ouais, Binano Kobinta, au reportage censé de vous informer en temps réel aux hommes en actualité.